pour moi na moi c'est na tia bela ba mbongo belé na biso moko bon en tout cas to pesa na maman Denise merci une initiative azwa qui repesa so ba assurance maladie wana et sungi papa Alain yo ba biso ba motu ya ba mbongo ebimi moi so azo fonga mnoka azo ba mingi wana akoka ko zo charge ande connaître na maladie wana. Matanga nyonso so mutakufi promesse akaka hein so mutakufi balwaka makambo ka ezaka nango ka ezaka kaka donc là on a ça papa là aza motema pio hein. Alors il est difficile na yoka to na kota na polémique moko oyo na yebeli mutuna makolote oyo nga na yebi nayebi ke Alain abalaka mwasi na ye bazalaka na ye na ndako baboti pe bana mais pasi toloba maladie ezuye. Na cour des grands on assiste motoyo akufeli ko assister tina suka à se sentir à la l'aise. Ils ont été pour un intérêt quelconque. C'est pourquoi cour des grands ils ont nalolenge na ngomoko boye. Ozomona ngana été pa ya Alain kolelisaye moi ça kofi. Bon, sa femme elle fut amie à moi stanga makati. Donc nakoya te na intérêt moko pona batinda mbongo moko ngana la pourcentage na pesa lenda mbungana zwanda pour ça nango comme la marché mobo non la cour des grands ce n'est pas ça. Kaka moko ya ba mama awa eko kabola pasi na papa na biso Alain ko bongisa moko na biso mama Micho azaki moko ya groupe na biso awa ya ba mama tozaki na chaque fois banda ki malade na ndenge nzambe lelo asepeli azwa molimo ya mama ya biso yango toza eza groupe ya ba femme des artistes basi nyonso ya ba artiste mboka oyo des groupes na bango yango toza ba activité mutam toza ba activité na salaka mais toza temps autokutana abelaki nde temps nzambe kokisami yango akelelo parce que le moins sarmanté sans que nzambe ayeba parce que assistance financière ezalaki déjà mais nzamba sepela ilelo azalate yango azatelelo douleur échangeaka forme te ezalaka douleur donc douleur soko yeli ekotaka motema pasi soki pe oyokisango neti oyo ya mawa epesaka pasi mona kaka moninga mwasi mwana bleki akufi epesaka douleur. Bon nauti koloba ngo pe na baninga mosusu murmure ekoki kobima na kosese te na korepete yango ke ndako oyo olalaka te okoyeba esika etangelaka te. Alors il est difficile na yoka to na kota na polémique moko oyo nayebeli mutuna makolo te oyo nga nayebi ke Alain abalaka mwasi na ye bazalaka na ye na ndako baboti pe bana mais pasi toloba maladie ezuye oyo tam susu biso nyonso na ye moko mowe azalaki na elikia yake akobika parce que même ata tout au long ya maladie na ye aleki na ba émission asengi balisungi bato akosunga ye basungi ye ezalaki pour que azala na bomoi mais Nzambe a décidé autrement. Nzambe asali mokano na ye. Pourquoi
kosala yango problème. C'est ça. Na place wana na yebite muto oyo akosala yango problème. Amitié na place ya Nzambe. To alinga juger Nzambe na oyo asali lokola mokano na ye. Je pense qu'il faut tout en matière moko à réflexion pour oyeba que avant na loba boy na koza na raison to na koza na tort. Parce que maman na biso micho abelaki tango abeli ezali na mutu te azalaki ko souhaiter que akufa po atika bana te na baza nyonso esalamaki pour que azala na bomoi mais tango atiki biso biso nyonso toza na pasi pe mawa parce que tozalaki nanu na besoin na ye et puis ndenge ye moko pe azalaki ko souhaiter que nazala envie pona bokola bana nanga bana tiki baza nanu mike. Alors pasi wana ezali nanu na libota na ye, libota ya mobali oyo abali ye abalaki ye abotisi ye pe bana baza nanu na pasi wana. Mais so tozwi sikoyo ba bilobela ya bato to makanisi ya bato ndenge bakaniselaka po bobanda koloba ou bien bacréer problème moko boye po batala bango. Je crois que ce n'est pas le moment. Eza na moment te ezali pe eza moment ngo te ezali pe moment o mandenge moko ya bien te ya ko consoler mutu oyo akufeli to mabota mibale oyo ekufeli mutu. Nakanisi mutu ayaka awa pona kobilobela te me toye pona mawa kokabola mawa wana na moninga. Et puis moninga mutu soko atie atali liwa ya mama na biso micho, il faut interpeller pe moko moko na moko. Ikoa kozala yo, ikoa kozala nga, ikoa kozala ye. Alors siko so ezala ki yo moko sepela parce que pas yo ke ita mususu ozomona lisusu te babanda ko chelo ba commentaire o ezali ta mususu ezangela mutu na makolo. Mama micho akei que son âme repose en paix. Ezali bisote mais ezali Nzambe asali mokano na ye. Nous ne pouvons que nous incliner na décision ya Kolo Nzambe. Oyogi nini? Parce que na koloba vague te, na ba dans les vides te. Na répondre yo na di kambo nga na oyoka. Soki eza yango na biso eza yango. So eza yango te. Mais ce que nous avons sa vie de bilobela balobi nini? Et bon papa allait azotonga ki mwenza oui ngape na yoki yango bo moni ke azotonga ki mwenza na moni ki mwenza ba reprendre. Bo bilobela nini? Bon papa tout justement ngala otio kaka babi ke no papa la zakala makala mais ndenge ni matanga eza na kauka. Iwana za bilobela te eza matanga basali de ba transférer kaka. Tozaki na makala bon vu ndako azana ndako appartement likolo. Bato bakofana na appartement te bato bakotonda na appartement ndenge nini ba appartement ndako ba toilette ya kana kata ndako. Alors on ne peut pas installation na kotinda tout le monde akokota na ndako akende na likolo. Ça c'est l'un de raisons aussi auto sali de placement kolongola matanga koya nango awa matanga il faut ezala na se batia batante bato bafana na balabala au moins na likolo bato bafana na balcon bato bafana wapi. Et ça impossible. Donc si otokoki kozwa bato, moi je peux dire que bato bakoleka 30 te ba comme 20 te ba ko na balcon. Donc c'est une des raisons, c'est les cours de grands. Na cours de grands makambo ezalaka ndenge ya bien, pas ndenge batu ya loyenge yeye bakanisaka. Na cours de grands on assiste motoyo akufeli ko assister tina suka à se sentir à l'aise. Eza tepto ye pona intérêt quelconque. C'est pourquoi cours de grands eza na lolenge nango moko boye ozomona nga na été pa ya Alain kolelisa ye mwasa kufi. Bon sa femme aza elle fille amie ya mwasa nanga makati, donc nakoya te na intérêt moko pona
batinda mbongo moko ngana la pourcentage na pesa lenda mbungana zwanda pour ça lango comme la marché mobo non la cour des grands ce n'est pas ça. Alain fut parti à groupe Salongo parce que aza mwana elombe qui est dans groupe Salongo, donc Alain d'office aza mwana groupe Salongo. Alors il y a des rôles monsieur Tozaro benga Alain a joué dans groupe Salongo, donc Alain dépend déjà na cour des grands, a dépend dans la cour de, alors il y a wana loyenge wana ye wana ya pour ba pourcentage de ministre avant il faut après enveloppe pour Yolanda famille katelanga donc bilo wana ezate ya wana cour des grands c'est différent na oba ba kanisa tropé ça merci mingi la première dame maman Denise Nyakero ba sakombe belé ya sakombe belé ba sakombe belé ya merci tropé ça maman Denise comme on a que maman Denise ya solo aza femme de parole bah, bien que na sima na yeza vie moko aza na sima grand béton eza na sima o ezo sala ki en tout cas maloba na ye ekokisami parce que comme on a ki abaki na soutenir bino na couverture médicale et ba soutenir biso na couverture médicale banda maladie ya mama Micho bandaki ti na fin donc vraiment atikali ko lembate jamais to atikali ko yoka ke ba memaki na hôpital ba bengani na hôpital pharmacie qui se bimite. Non, vraiment, Adieu Baki Signos, mais son Zamba Salobaki qui est Moutouana, Asuksa Awa, Asuksi Awa. Vraiment, la première dame, merci beaucoup na Oyo Sali, Motongo Akoufi. Siko maman, première dame. Bon, na évité au boire, abisso siko yo bien, au salanini, na évité, bon, na évité, Motongo Akoufi. Lugolo kena biso tina suka na évité, to senga kaka. Okende pe kaka na suka pe na usukse kana libulu po nyonso esi la vraiment kozala esengo mingi donc kotika biso te ndenge obandaki na biso okende biso kaka tina suka na kobosana te bandeko nyonso ya libanda oyo monike okoki kotindela biso mwa 1 cas pona tolela elongo na Alain Mabana en tout cas eyoza mabete tokozwa kaka boyebi ndenge tozana ba association pe ali groupe Salongo ezana ba association nango ekoyamba pe batu na ndenge na bango bosunga biso na mwa mike ata pona ba unité wana esaka pe mwa bien toujours la pe mwa unité pas kwedia yete tokobeka pa kwedo ya pe unité mo ko tawapi kaka bino ndebo kosunga ka biso mope moke mais mo di funda ya munene ya lengo tinde biso pa mike pe ya pe kusala biso mwa bien vraiment tolela elo ils a passé hein ils a passé vraiment maman Micho Beli a souffert makasi mais nzamba ebaki soki nzamba lingaki na maona bonzambe na ye ata o ska médecin bito suki mais nzamba nga sala na bonzambe na ye anga changer situation mais le kola nzambe ba minga babai ke kana ye komi ya ona suka nzambe pas habiter à Pema nde to père de Mami Chomé nzamba ebi papa na bala mwasi na ye a femme légitime papa ni pesa fanda fouté laka mais a eza lo pango na bango to mona ngo esala makati ngana na luwaka place moko bo bato ko ya peut-être na louer place à muke et pas na biso na za na faveur ya ko tia matanga nde na lingi ozomona eza bongo kuna luwaka a eza epa na bango pesa kolela fo bolele na famille ya papa le parce que Mami tu as combien de mabana a combien de gens moi ce papa là bimi c'est là bon balayer monter à mabe en tout cas dans la peine faisant monter à mabe pour moi na moi c'est na tia bela ba mbongo belé na biso moko bon en tout cas to pesa no maman Denise merci une initiative azwa qui repèse sur ba assurance maladie wana et sungi papa Alain yo ba biso ba motu ya ba mbongo ebimi moi so azo funga mnoka azo ba mingi wana akoka ko zo charge ande ko na maladie wana yo ba mbongo ko biso moto yo ba mbongo lezo mapi papa ali aza mobali ya combattant maman tala mu comme subo zani na boya na tournage bo momonye bo mona vandi kimia subo tali bo mona kama ya miso kitie mais aoye po nini peut-être zana makokite ya vana ndako tala mwasi na ye azo yepo mu comme suto zani tournage mona bandali to bandi ko benga papa ali to bandi ko benga papa baso esalanga pasi tambolinga maya miso
papa la yebi kam na loba to andi ko benga papa papa soka kene na mama l'hôpital papa la sala biso pasi mona nga ku na tombokela ye oyebi ke tema umela kabiso pe umela to nkuto panza la papa la ayeli biso michoti na tournage ne si papa le sai bo point nini o te bonga bondi matin na zena l'hôpital to kena ki centre nganda so na biso bino kena l'hôpital papa le fako tika ya kede na enda ku ato biso biso ke to hôpital to ndima poto bike o te bamso ko mona nga so ko sa tamsusu na uta banzana na ngai ba kaska no ti tournage ba ye penza na micho likolo ya moto papa kiti aye ko tourner tala moto oti na mwasi ne balobeli ni l'hôpital mais siko aye musala aye ko loba. Est-ce que vous avez une mémoire tranquille? Non, ils sont tranquilles. Est-ce que moto ya moneli pasi kolonga ba centre ngana ko ba moto ko ba bande ko na bango ti yo lokula makala yo ka moto akufi wando ba n'importe quoi yo moko ya ki to za ba imet na minute to lo ba boy soki téléphone soki ni eve mobile na pa mbana so maka ki femme papa la zo moi ba tuté ya ka to fanda te papa la bimisa makoki na 26 ans bala moi swana ti lelo bafandi ensemble babanda ki chéri ti lelo bafandi ensemble so basali calquer bambula basali so bima so ba 34 ans poani to tika biloko wana muninga zano na pasi abungisi mwasi na ye omoni tande to aboto ngana ya masasi boyo toza yana leki so toza yana leki ya makila mukoye masasi abungisa mwasi to ngana abungisa mobali ngana ota na pasi koleka tamso tande kona parce que tika linga bana tika nga mambebeli ke bake ngana na pasi be koleka même non c'est faux c'est faux mutu bo sai na eta ngana to la kaboye to kabwani ya lali kuna ngana lali bo mais mutu bo partager ne mbetu mo pendant beaucoup d'années bo partager ne intimité moko boye bo botine ba bo sai bi kela mo ya binu bali oki ozana pasi makasi koleka ngana ndeni au moins mutu msu wa ko ozana pasi makatama ayoka de ba pasi yango mona déjà mo sine ko souffrir bon mona le ko ozana pasi te musu ezaka moso mona kam takpo ya kufi hein non c'est vérité ma chérie bon baka ali ko liko be mboka moka bumu takpo ya kufi en tout cas eza pasi ko perdre maman ya bana na moi simbinga moi si biso to yebi etango ezalaki no moi si makasi et ça biso pasi tina niveau akomela kino tout ça na pasi tinga bona utika tournage na tiki saki le roi n'a qu'une peu prière na bitela les gana vanda après na ken nous sommes au tourner tout à loba na pe mananga na mais na pefena no na lela nande konanga waza na pasi ngala biseka za makasi po mami tu abeli mbule belé abeli penza et ya kuteke madame ki abeli donc il y a ça là qu'on a mandé ko zela nzamba bikisa e po azaki entre la vie ou la mort mais nzamba sali o ezaki posana aza makasi za mobali ba condoléances na famille mobimba ya papa ale ba famille mobimba ya belle famille na biso donc ina bana na biso nzamba pesa bango makasi. Ouais, merci. Sangoli wa mutu nyoso ko kapasi eza potete mutazoki de nani azoki bo papa ko bazoki te mutakufi tango balobili kamango eza na mutu so passe eza na biso passe arrange pe wa za mosi na biso ale aza collègue na biso aza leki na biso maza collègue na biso eza na biso passe. Ouais, tous à bomoko na olbaka na badleki na biso tous à bomoko po musa tozo sa les amusa moko bas biso tozo ba collègue eza nani eza masasi eza papa koba eza ba mama na biso bazali liboso na biso tozo ba collègue biso to la na oya ba ya na biso ba osala bango pe baleki na biso ifu bala na oya biso to tambola na ko banga nzambe to tambola tout droit la ngo olbaka bo matanga eza ndengo wana matanga nyonso so mutakufi promesse akaka hein so mutakufi balwaka makambo kaka ezaka nango kaka ezaka nango kaka donc lelo na osa papa le aza motema pio hein akipete po partout likambo nyonso tu ezaka kufeli papa ezaka kutu mwana mukia botami lobi balwaka makambo hein eza nango na importance te nzambe mutasali mokili asali mutu na jour na ye to bulaka nanu mabete to bulaka nanu nzambe mutasali mokili oyo soki lelo jour na ye koki jour na ye koki so mutu akoki ekoki donc to bulaka pena ba